bakeli kota babaku ke bebe bakeli kota famille bota. Oh. Pour comment bongo. Ma position va passer position. Na cameraman ou bien position par rapport à combien muta ici, la combien muta Belgique, combien muta ici, à combien muta dit dana. Na ba âge ya biso de ba c'est pas ba comédien marque ya biso. La qualité la biso. Ba pesa la position. Ba na mukolo. Na di pe musala nanga. OK. Na ke ndozala. La position c'est quand on va mettre fan ya fan ya bonga fan na ndozala. Il y a des problèmes. So ba comédien ba sala bongo za mali. Oui, na bozala na travail pas asila. Di pa ya Delphi. Mais na ko ma fan na ye. Nga Delphi binga nga ba filme na ye. Ba parlo ba bilo na sala ba ya marka majabu ya Triwana. Na pupula ngo. So sala mabe. So ba cheli oboy. Acheli no fufu acheli oboy. Ezio maman ko. Le boye ba le kamute. Vraiment. Bino ba le basi te. Sala ba le bali. Mabete. Parce que le si ma bien passé. So ko tu ba mo so la kana mo ya mo ko bozo. Mettre la sila qui salon qui ça. Ba le tu ya ba sila ba le ya. Gabriel. Mbongo yo wapi? Mbongo yo wapi théâtre? Tusakana mbongo ile tuzomba mbongo. Mbongo basakana mbongo za njomba. Non, c'est non rapide ça là, au monde que non public ba koza les télé, faut public ba ici kana wasi ba ka ukebika. Bon, mais quand même spectacle na ya sali spectacle, tu vas voir. Ba toi so ba bachana na bar ko betala ko le so na ndi ba to ba ba kubache. Ne kuna ba to ba yi, ça non. A sali spectacle na yi. Kona yo On a été artiste. Na monango normal bravo na wazee. Vraiment. A sali spectacle na yi. S'abonner dans Isaki News TV. Ndo ya bamba kufie Isaki News TV eza ya kotelema. Hey yaya, eloko nzambe soki telemi. Gigi ato yene pasola. Pasuka kate, buka na kate. Isaki News TV. Bolanda benfonyo swawa. Ya koseka, kokoseka. Boye de kote ni libuli timukini. Kote ni libuli ebulu mukini. Awa. Bienvenue sur Saki News Télévision. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Commentez l'émission, likez, partagez et puis s'abonner vraiment. Et que ça la biso bien quand on est dans l'obaka. Que s'abonner ou que partager ma vidéo, que aimer. Et ça d'une façon à soutenir biso. Bon continuer vraiment bon ça la bon et ça la biso li sous bien. Merci na ba abonné fidèle na biso News Télévision. Merci na ba tutu ba lingara émission nanga polele na kati Isaki News Télévision. En tout cas exercice ezara moko soko tomber na vidéo so ba liboso. En tout cas zora musapi non de papa maswa kwa loba odobi kiwana et ça nzambe lo côté. Là je dis un grand merci à toi Francis Moulangi de Bundes, boss de l'air boss. Merci à Maman Sifa de Dubaï. Maman Sifa de Dubaï, merci à toi. Merci à Mosi Malongi Bilanga Makofile qui a moto. Merci à Papa Thomas Yanfou. Merci aussi à Dieu. Merci Maïmba derrière la caméra. Merci à toi Francis. Francis Yakota, un grand merci à toi pour l'assistance. Merci Nabinoto en tout cas. Vous avez scotché branché na Katsa News Télévision. Vous avez vraiment bien fond à temps réel. Les lotos zanaye, moko ya batu ya théâtre quand on est au barama boké, comme on est papa Makaya, maïmba soza mère morale nanga, fongola des gens, invité du jour, bah mon papa Makaya, bonjour et bienvenue, bien habillé.
Merci. Bonjour Penayo. Bonjour papa. Bonjour Pena Bandeko, Bozolanda Biso. Bon, tu habites en sous la tala, on a boutou. Bonsoir, ça dépend. Naba Francis Diakota. Francis Diakota, je te salue encore. On va la série. Bah question ezanga, pas maga apparemment lo bano mingité hein. Na lo baga trop ya so batumboli Ah, ndene émission lo na otumbolo ko lo ba. Na makase kaoka. Donc makase kaoka banyata ngo na tongo ya na makele. Soko nyata on a mo ese zu e kaoki ya makele trop. Vraiment. Pour na moni misusu. Surtout ça nous pas problème, faut pika. Vraiment. Pour misusu monika dans le lobby de pa makaya. Bonjour et bienvenue à Bandi Maman pour le bébé. Vous sentez que muto yo azamuta maloba loba vraiment. Yo na moni okatika na mupuse même mabanga. Na mbote, na pesi mbote mbara. Vraiment. Faut yo lobanga. Oh, wanza mi loba maman biso. Ah, za nango eh. Loba maman Elali. OK, c'est bien. Maman Elali, maman Elali. Ah, pa makaya. So balate to solo lit. Vraiment. Eza nango ambiance ya émission pa makaya ba question za yanga ba réponse eza ya yo na ebiki oza na mieux placé pour na ko expliquer ya ko répondre vraiment na ba question nanga pa makaya tout nga so na bala pa makaya aussi marié divorcé bon singleton vina nga penza na linga ko lobango na liboso TVT bo ebi moi c'est wazeko bo ebi bana wazeko to ebi bango te ba koma ba yanga petit ya nyoko yema petit ya ni ba do ba yema papa makaya responsable père de famille. C'est fini. Vraiment. Combien d'enfants? Bon, les gens ont peu la tina ou yébate. Nana bani belé. Donc on a père de famille. Bah 6. Père de famille. Ceux qui n'ont pas wana. Père de famille. Vraiment. Merci beaucoup Batou Bolanda Biso. Et ça peine dans l'hôtel. Oh, on a dit bon. Les ambiances émission par Makaya. Allez-y comprendre. Vraiment. Tala ndenge balinga basongi songi babadi tala. Tala. Ekenda bongo. Merci beaucoup pour Makaya Balandination et Isaki News Télévision. J'espère qu'il y a baza déjà scotché branché de partout. Bon Lukabaye ba papa Makaya abima la groupe nini papa Makaya carrière na parcours à papa Makaya autolobaka pas privé. Ouais, biso ya professionnel papa makaya ngana yebiki obima na groupe théâtral a plus oh ya papa ya président Masumu de Brende ya la kaya la théâtre plus oui théâtre plus ça oui tara kala pe hein wana ba kombo kala ba sera Mobutu sera Mobutu vraiment oye pas ya président sans souci paix en son âme. Le papa Makaya a évolué comment ba raison ni ça qui a quitté na groupe ya papa Masumu et puis na groupe ya sans souci. Oh. Donc il y a un photo sur la mambwana. Oui, tu as évolué mambo tout aussi. Mandala. Oui, ngai Mandala, Jili Mandala. Jili Mandala. Ah, famille d'Eric Mandala. Tu as ba parenté hein. Oh. C'est vrai. Bando na biso bango nyonso apeki pesi Eric Mandala Eric Mandala boss bon eza sera Mobutu eza groupe ya une société ya bato ya Masumu de Brende bon eza ki yanga te eza nango normal na longwa na ngai mama mususu oyo esalama na kati ya yangana président na Masumu bo na obeta ngo awa pourquoi ya mabeto mala et puis mambuse leka nango kala et puis ezala ngo normal na groupe ya bapisoko za mamba mabe ezala ya malamu pe ezala ka mais aza vie na nga tozala ka na bien kutu nde eza bona mitonga ka conseiller na privé conseiller privé na ye ba makambo na ye andaku atana monde théâtre na conseiller na ye gérango bien. Oui, mais quand même, à ça, tu es tiblo, on s'est beau, quand même, na tinga magane, arrêtez. Au saranate, il y a les gens au bout, toi. On a ba rigueur, hein. Il y a makasi. Ndetini. Oh. Azaka ba rigueur makasi. Pour longa, il faut avoir des stratégies. Mais ce que moi, il y a simbi biki boy. Azo comme erreur, on va passer par rapport, tu au conseiller pété. Et surtout, soit comme il y a biki boy. Yo, est-ce que y a des locaux dans le Zoukani, ça le Moutou Sikoy? Est-ce que y a bien go?
Dis, tu as un problème, hein? Non, président, fallait. Yo, baloki yo bi comment? Nazo comme siko na kukomani. Mais la bando kukanisa nini nza. Yo. Abosani. Pesa kama kanisa na bando kukanisa. Vraiment. Ya marque ouais. Ah, ça vraiment marque papa Massou. Oye baye. Pour vendre. Ndenge pesa laga. Oh, yo vivre na météo ndeni. Non ba comédie mfinde ba. Mais yo vivre na météo ndeni. Ah, pour tout ça ba voyage belé na ba météo mboga libanda. Moi ba tunyo so ba potin na météo. Ngabte. Je les connais. Moutonga na yebi tobe bane comment. C'est ça. Dans la vie faut lingo yeba muto yebi mutute. Vraiment papa Makaya bita olongwa na groupe sans souci ezalaki kaka keto. Keto. Keto ye moko to batu bozo sana. Ye moko te. Est-ce que c'est moi leader à la keto la ba travailler na ye ba collègue ka bagi na kati ya groupe o ba ki ba na ko tsimba administration ya move keto tango basera banzunzinge yaki suka epesa maka bana mai bamonaka boye mutu aya na sima na bango apeyeka nani yo abeta lisolo ya keto ote utati ndeni façon baka mutu kaka ni marque ya président oyepena boye ni situation déterminée à l'occasion de rien. Batie mitif nzonzinge. Nzonzinga to salaka faux président pe ayebaka. Pour na groupe sans subsidiaire moko na zo mi fo ya nango. Ah, so tu jouer nzonzingi libanda. Moko na zo mi fo kota la groupe. Un dixième. Un dixième ma ya $10. Ah. So na $10 c'est ba pesa ki $100. Eh. Wa sugo mona donc ozu pe suspension voilà. Nzambi. Wana ba. E bandi donc $20 ba diki ate. C'est à ça musa moko ya muke azo mwa desa na ya. Pour ça ça bana ko apprendre ba tout. Azo expliquer aux artistes ko zala ndenge ni. Oko lata ndenge ni. Oko zana ba tu ndenge ni. Oko manière quoi ndenge na vivre na ba papi dia kota na ba tete ndai maboko bank. Okamoti habite tenda ya. Tete ndai maboko bank. C'est wana ba relation bongo. Tete ndai maboko bank ba igenzinga mvandu Jenanga mikole belé Nesi makia Didia Tabau papa la Jonathan na peso mbote pozali sika mabanga na défaut na banzonzi ouais on appelle obanda olanda makasi na banzonzi ba moment na Angola talaka Angola so na zana ngana na nina bisote na koti na ngana ba CD pas makasi si on fala bien portugais on fala entend tô bem. C'est bonito, né? Muito obrigado. Ah, não me pega. Tá me pega. Bonito. Muito obrigada. De nada. Vous comprenez donc na ba bijumbi avanga na profiter famille so bijumbi avanga bande ko naye bana naye modima bijumbi avanga fanda na kinya na bike batu ba alobaka soki mutu akufi babwaka susu batu te mais faut loba na pesi famille nyonso mbote na pesi pe famille susu ya na pesi susu bibi chamala na pesi mbote na famille obie mwasi oyo omona mwasi mobali akenda atika ya kufa mais mutu akabengi bibi chamala ya Mamadou Arisho ayambi yango kaka mais na basi musu basala ngo ke loba ke kingani ça kufa na nina ngo mutu akufa na ti omona mwasi azo honorer ka mobali na donc na pesi mbote bo na moku na koti kutu ba mbote telaka continuer les émissions na okutu. Merci beaucoup papa Makaya tu as évolué déjà na yo na lelo mabe nzela mimi faible vraiment tout ça mona mama biso lelo yesu non mona nga mwa kitoki mosi pe non mona pe mama ba idéologie ba ou ta penjili on a moni obeti makasi ko pa Makaya bien habillé on l'a tiki toros non c'est les choses lui papa chéri c'est des choses c'est des choses toujours na mona ga ba griffe na mona pa Makaya obilo na moni yaki te ngai na ga ba tapote belé na ba te belé ba trésor kama naza artiste funa la propre ya te kona beti ona sa perte ba collier ya trésor kama bazali ba masa na ngai ba masa na nga ba nani
bakombo ekimio baze belé ba belé misala mususu ye utalatisaka bato alatisaka bamusicien bacomédien ye moko mpe mwana poto akendeka zonga bafai na ngola Miguel Ndomfusu nayebi te soki Miguel Ndomfusu na Luanda Miguel Ndomfusu Mobutu mobali mbinga nyonso mbinga na kati na ye merci beaucoup papa Makaya donc TV zangonga to aka na sima nga Ansi Luzolo ye patindela ko bakole abosana hote Ansi Luzolo oh Ansi Luzolo ayebi vio nani Ansi Luzolo soko aye aotikela tamsu tura body 4 body soko azala bila forme te bambati siko na koma opesa exercice ba pantalon ata ilenge ekokanga te yango mingi ayela yango mona pesinga bivie na lukolo bataille na yo donc petit moko bien leki moko bien collègue moko bien abosana nga te quoi à part ye batu mususu bakenda poto non tozala na bango bien do mazé kutu na ta téléphone kuna solola na ete noki pe azali chasa nani oyo toliane tomsona mobali mimi bakota bashaba kuna nani Janifai apo Firenze mobala nzela minu basala bino côté moko na yo na banzela minanga na mama ya biso ni pasa Janifai apesi mbote ba Janifai tout atosololaka mais apo peso gaye ya artiste babi nga lingana na mataba ndwama kitendi toujours comme ça on a kitendi toujours te faut la propre merci beaucoup papa Makaya kande na lobi toza vraiment na simangunga tozonga na mwa mukie na kombo nanga benga mingi ya sen tena bato ba oyeba yo bayebi na komba pa Makaya benga nga sen deso to bande de bayebi ke Makaya ya sen bato bana se voir de partout tozo courir ka sima ya ngunga pourquoi olobe na question na posa kio ne bandelobi non keto ndesa kio longwa na groupe théâtral ya papa na biso sans souci na ebite mutuka yo nde muto sombe mutuko kana président ya théâtre bebate sirwa ko sakana te sera ba CD ba CD kutu te biso to banda bana ba VHS ba cassette minene ba cassette minene sima to na ba CD soko tuni lokwa boso la kana mo ga moko bozo neto la sila bisalo oui bisadino ba leki na biso to ba sila balea Gabriel mbongo yo wapi théâtre tusaka na mbongo mais tozwa ba mbongo mbongo basaka na to saka na mbongo aza joba vraiment eza neti ndeko moko bateki lupango azwa lesa musicien moko bombongo sala luzoba siko antali kubuka musicien wa tunie molimo musicien ngo efanda na kimia hapo akufana ye yango pecho azanani asala kanini papa autoteka lupango mwana ngo aza joba tika na belle la belle la yo beaucoup yo la kisoki vieux beaucoup bon basaka na wote vraiment merci beaucoup pa Makaya malgré keto mais j'espère ozo évoluer to bande ko mona yo na chaîne ya Kiziami na Kibila to bande ko mona opeli lisusu na Evi TV to mona ko lisuté pourquoi na Evi TV soko moningai o mona nga na kanisa ba collègue o balekaka kuna na sangisa bango to sala Evi théâtre tozoleka wana mais nga moko groupe na nga na stopaki pourquoi eza na bande ko mingi o bazoya na théâtre ponga bana musu ba sa ba groupe na ba permettre bango penza ke no ko permission net moko akote la bino na njili baba ki tété G6 ana yebi abima pepa na yo te moi nanga et non papa nga pour ça la groupe nanga mais nazaka na groupe MM soko bengi nga na boya tika tozui John Wakafo asala groupe na ye Amponio Sar asala groupe na ye siko do nga na zongo penza donc soki na posa na bino na bengi no to tourner na tebilo espace Evi TV ezanga RTP passé Kiziamina donc neti buto abolelo kolongwa nga na keni na martyr après OK toi na 2 jours kuna ya mabondeli donc so na longwa na po biso sanzambe bande ko sanzambe ba famille na biso eza mabe tala ba famille na biso eza malili bandeko moi malili ekangi na mipanzi okufi
faut okende koyetolaka pembe na nzambe pembe na nzambe ozoyetola mwa moto merci beaucoup na conseil pa maka eza vraiment ba conseil ya kitoko ya mosika nzambe liboma diliwa bosalaka bato mabe te c'est ça neti bino bandeko mibali bosalaka bandeko basi oyo mabe te ndeko mwasi soki osali mabe soki atyeli yo boye obwazolambela ofufu atyeli yo boye okosufrir lobo oyeba likambo te vraiment bino mpe bandeko basi mpe bosala bandeko mibali mabe te wana conseil ya ndeko mobali soki azoyimayima esala mpe kaka pasi donc na vie tosala mabe te ata toza baninga esalaka kilo ote so mon père nga naza naziréen donc naziréen donc azongaka nsima te akendeka liboso église na nga naziréen na yolo na papa sere patia piti mais nakendeke sika eza liloba ya nzambe ya solo bazoloba bien na apela passer pe ermo po bandoki baleki ebele baloka biso on comprend alors so mo pe passer on azala ngolo ke ofukami liboso na ye a prier donc passer mo alongola bandoki o bana puissance na ye wana pe bazolongo apita pa na liloba pa prophète Conde Dominique nakendeke oyoka tata mokeli abatela yo azala amen amen basango babe brino babe zindo nakende pa azwi na cheo likolo bandoki ya famille na yo pe bamona yo te bacheo zamba bomba mais ya mutuya ata bapase basala bome boye bakobanga nzambe nesinga na banga yo banga kai makasi vraiment talaka sanzambe bulu boteyami batay makasi pa makaya totikalaka na masolo ya stade na yo to okende epa ya na stade kuna epa ya pasteur Kizamina Kibila azana mabondeli kuna namona kusudia tato bipenga ya sudia tape sudia manyata wana pa leki nanga koma frère nanga te ya nga tro oh yepa yebinzambi makasi koleka sudia ta manyata na monela na nile ponga kana ne ko incarner ko la gindo kibongo na nini omo sudia ta na ebite so so mona nga na personne na moni mwasi yo katala che longi boya longo lingi longa biya olanda biloko wana te donc so na biso na minisi oyo mwana biso ezate lobaka ko ti a petit moko bien elenga na encadrer na ba mama mike te vie oyo te ko sala ngo te te vie te na opekisa yo lio opekisa te mazo te yanga et puis nazo te yama opekiso des chantiers po bato so bakanisa biso bato ba théâtre bato ba kisi obie so bali mutu ana kisi ya pusani pemeno koyeba so mutu akisi be mutu akisi ngape na yoka pa makaya zala na kisi makasi chapeau ne moniere wana aijuraka na moniere wana etikala kate moniere eza kisi na ye yango wana moniere eza ba eza costume nanga tala zo sala ni nanga fo moniere ezala pona ko incarner rôle ya papa wana makaya alors moniere pe basala na moniere te ndeko moniere bosala na ngoteza signe ya bata résistance mutu tu alataka moniere ato mona ka batu tu o atika moniere muta résistance na mamutu cheke voilà o anda la ta moniere ha cameraman cheke voilà donc ali muta résistance o yego zwa papa na biso papa boteli biso présent fachi béton alatani anda alatani moniere mena suka nango ata kufi mena suka nango mwana ya bimi toujours moniere résistance donc bazaka eza wana mpifo donc eza ngo eloko kisi ana resimbela ngo merci beaucoup pa makaya tozo koreka sima ya ngonga rande tozo loba to obeti sur la stade awa ba stade ezaki pa ba musicien profane lelo ekomi epa ya ba chrétien bakomi chaka kate ina Angola stade wala bato babanda ba basali na Nzambe Denis Lesi babandango te mikolo yo zela nani papa na biso Kizamina asala ba plein kuna roi de pétage nani Denis Lesi roi de pétage de pétage ya pétage pétage oui Yesusu bazé belé basa salango na moni pe passer wale sa susu auto popolango ezala na bandakala ezala nango mais après ba musicien profane et comme sikoyo mais ezala ngo normal ba sera pe susu ba maripol ba betaka ngo solo ba wera bani ezala ngo normal
Et ça, on a grandeur, il faut qu'il y ait. Est-ce que c'est vrai? Non. Et ça, on a placé au monde que non public, ça les belé, faut public, si on va dire quoi pas autobétamo. À Popoli. À Popoli. Pas de babi à Salimpiaka. Oh, mais quand même, spectacle, il y a un spectacle. Piaka comment? Bateau, la so, bateau, bateau, na bar, mon gars, la cour, la biso bien en gil, bateau, banga, kokate. Mais kuna bateau, baye. Et ça, il n'a pas bien. À ça, le spectacle, il y a. Pour naïo, hein? Oh. Pour nanga, état artiste. Na monango, normal, bravo, na wazé, quoi. Vraiment. Tu comprends? À ça, le spectacle, il y a. C'est fini. Merci beaucoup. Fali faire rigola héritier wa tababi kuto elo. Hein? Non, abi par rapport à faire na Fali. Non, ngazaka au milieu du village. Eza bakabolaka basangisaka mutute. Et ba compagna ka batute mutu na mutu musicien moko ana qualité na ye. Ba compagna ka te. Faire la beta qui za faire. Fali pas beta qui yaye. Legi nanga pona linga mingi susu wata. Nani Gogan moto na tembe. Ati ada moto na tembe. Ukenda Luanda boye. Ah beta susu na 2020. Ah beta to soutenir. Ndenge zalaka Gogan, Simba. Bokenda Luanda. Okenda Luanda boye. Wera na terre, yepe na terre. O moto na tembe. So Totori. Tipo ndeni. Moto na tembe bo. Bon, on appelle si Chara Nangai Mbote Payazali, Gilles Makaya. Ayebi masolo ya moto na tembe sike bandaka kuna na Luanda kwa pa mamoni kwa. Ba moko Gilles Makaya longwa. Ba longoli mbala mo na place ali kolona moto na tembe. Donc vraiment donc on comprend. Merci beaucoup Pa Makaya. Donc la comparaison de Toloba n'est pas raison. Pa Makaya totikaka na masola théâtre ya na biso Miraye ça pe en son âme auto otika biso depuis tokundi et pas même 3 mois je crois matanga ya Miraye ça bojira qui en coma parce que belobi ezala qui ebele ba artiste comédien angola ba bimisi mbongo ebele par rapport à ba artiste ya Congo ba artiste ya kuna ba zuidei ba ye na ngobo ya Congo kutu boye na matanga ba monete na cinquantenaire. Bato théâtre boza ebele. Pourquoi na matanga Miraye ça matanga Miraye ça bino ezaki vraiment en plaire de ndenge pe ba matanga monsieur ba comédien ezala kana ebité po tika biso kalato nde. Moi j'étais là. Ngazala giona. Na moi ba comédien toi qui ebele to lela ki epé ndenge to lela ka batutu et puis bravo na ba collègue ba utaki Luanda. Baing matanga Miraye sa Mobutu, je t'aime, Kisakata, Bakombo Bazer, Bayaki Sui, moi Belé, Bakombo Sebunga, Bouba, de Bessena organisation, la Binisu Angola, na Betel Binu Maboko, Bidi, Bamoyindo, Ndebosaki fort pour Eya Awa, na Betel Binu Maboko, donc Nzamba Pambola Bino, donc Waneza Bilobela ya Batu, qui pétait. Bande ko basaki effort pour ya passer ba cotisation là bas tant que ya biso tout ça l'effort toujours te que gouvernement be batumo ba ko biso mboko non le seul maman na ndenge na biso moko kaka ba artiste ba lobi maman da pesa mbongo ti maman nazolo ba na yote to kendeki nani na ça l'émission wako que et ça là qui bien to lela ki yende to ki kolela ye. Mais quand même, tous les gens, bande ko baka la poto batinde cotisation, biso pe tozali na ngoya muke donc cotiser to kundi ndeko na biso. Vraiment matangele kana ngo bien to mona ipe ya Gabi ateti na necropole la sombi pe libudu ka ndenge ezala vraiment kunda maki avec honneur. Bakenda osomba ye na papa nsakala. Baga somba libudu bango ba na papa nsakala mutakala. Ne ba traiter ya Gabi liboso mabe ba traiter ki ya Gabi azolia mbongo ba cotisation ya Gabi. Non, ezala na bongo atela matanga ya noko. Atela matanga noko, atela matanga papa kulutu, papa legi. Elle ga mutasimba ka mbongo bi ba organisation. Balobaka balia gambo ela no ka bongo eza bloto landa ngo vraiment Miraye ça peut d'abo joana ye ya mamuni zo tuna ngako
Au moins on va quatre la nuit, on va caméra, va toi à souder la voiture. Aza icône te, pour belé pe ba jouana été, bino to jouana mira esa. Siko yo ya za icône, na za icône te. Yo poza icône. Bino na bino ba icône, so bo jouer scène moko. Po ba icône so ba zo jouer na mira esa te. Te, bazala c'est que ba yeba pe musala te. Ba yeba musala te. Ba wana ngai natana na théâtre please. Avant n'a pas sans souci. Na mona nding basali viens si à tout na pese mbote pas za, ngala pa masou de brende viens à tout. Azo le kalba na TV azo sexa batu. Ti asali groupe la yewana swabala. Ngana sala ka théâtre. Na ye basali groupe ya Muyombe gauche, ngana sala ka théâtre. Basali groupe Simba ya Ilombe, ngaza déjà comédien na sala théâtre pour masou de brende. Bilongo songo tuna futala ke logo na woture. Na yebi eke na bongo eke na vraiment bobo ba icône pe belé bazo tenter totala bango. So bazo tenter po ba yebi musala te. Soko yebi musala okoko sala 5 ans bien 10 ans la musala bo na icône moko bo ba kotino est-ce que jouer appelle ngani? Faut jouer. On est se sentir comment to bando jouer na mira esa. On a senti comment jouer mwana nanga et puis na utiliser pe ka mwana ndingi bana bazali. Nga vie papa azala mwana nanga mundu eri susu mwana nanga domestique nanga wana nani modero eko bimasika toche domestique nanga modero nani susu oui yani mosa zalaka soki mukala nanga bwanda lukela nga ba petit chéri ne ba histoire wana ne bien vidéo ayenga nazobela petit Fatou munganga ya ko traiter nga na parler po na na la siko vide le babike via zobela ala na hôpital to ebite soko akufa ya bando lela déjà ke ya zo ba cercueil banite ya kufi nga fuatika na richesse bo ayer vraiment te joua na e biloko ebele atel ba Luanda na tango ezaka toke Luanda to kuta bango na te joua na bango différence ya théâtre ya kalana et kilelo. Non, théâtre ça on a théâtre banda kala ti lelo ça ka théâtre mais batunde oyo baye na musalango baza banani bato asika bayebi na bango musalango te bayebi te baosala nini baoluka nini dans un sens on a vraiment kuma solo ya ko bénéficier to ko loba te parce que yo mo bolia ba mbongo ba série wana en tout cas na ndenga liboma. Jusqu'à présent, bozo lia kaka to so dans ma solo ya ba partie qui lelo pa maka e communauté théâtre to moni bandego na biso ba fungoli ba groupe na bango ba comme na ba fan na bango oyo kuna baza ba fan intel o koto ndeti to pesa ka exemple parce que rivalta wezo kene na Belleville na Sila Bisalo lelo Sila Bisalo azana baba kok na ye Belleville Kandila patron aussi azape na famille bota ba guerre d'esprit ezo kitezo mata. Ba outi vraiment na groupe moko lelo ba guerre d'esprit wana réaction na yo za ni tango mona ka bango vraiment ba kenda na ba guerre wana nga pona nga na yebi ke Sila na Belleville bana bango na problème te problème ezaka ba bansongoni ba songe na bato basalaka pa na ye na bato basala koto bango de ba fan kutu sima po bato batalaka Belleville bango pe batalaka ka Sila Bisalo ezaka bato ba travailler ko travailler pas oya ba ondeka ba putana bango vraiment mais bango mi balé na bike eloko ko zala te quoi ba baleki nanga suma beza na koloba ke oya za mabe obo mais opesa no position te position de bamsu ba ebele ba pesi ba position yani ba ke kota ba bako ko ebele ba ke kota famille bota oh po ekoma bongo ba position ba pesi position nga na cameraman bien journaliste la bango position par rapport à commune mutu asila commune mutu Belleville commune mutu Irsi a commune mutu Didana na ba ajo ya biso bien ba série ba comédien marque la biso la qualité la biso ba pesa ba position nga na mukolo na bi pe musala nanga OK na kendo kozala position asiko to baneti fan ya mutu bonga fan nanga uzana yango nde problème so ba comédien ba sala bonga za mabe oui nakozala nazo travailler pa ya Sila obi pa ya Belleville mais nakoko ma fan na yete nga Belleville benga nga ba filmer na ye e ba pardon ba biloko na sala ya ba ya marque Majabu théâtre wana na pupula ngo
bopo na bela liboma tenga pela bando bela liboma na banda ko finga bato na ko sala ngote surtout bata mas pendika mas surtout comme na babuzo bana donc c'est pas bien donc si mise soit moi muta côté il y a pas sa position il y a le bipera maman belle vie a benga na jouer peu déjà na film a tanga na jouer papa a bien sa position te bon to bata ba ndeko na so pe rôle les ala ngwa benga na ko sala a benga peu déjà belle vie te na noté na mona kaka laka nga bien na posa no bon casting au monde ba ntuto mo sala ba théâtre ngo bisala la mwanza yo sali kaka ozwi kaka mutu nyonso tie kaka ba o tie wana ya bongo te casting tango sila sa bilo wana mona ke mutu wana makaya zana ete bon ko sala ke for ngana zala ya maman c'est ça le problème papa makaya merci beaucoup soki bazwi ba tie ngai na ko sepela mais tango ba tie ngate yo sepeli kaka avion lati bien bo poso nango sepeli nango te na teinture be kitoko na teinture nanga mafuta uta uta à Londres et bo so esili kasi batindi te yaka nango ave sila batindi soki ma fifi na Londres ma fifi na Londres donc bafuta na ye ya docteur pende ya loposo nanga ma fifi ba makaya pa na chérie na poto ba biloko mike ya bilo nini bilo mike pupola soki mama fifi rose na Londres ezayi na mboka bashili basaula so mutu nanga ya tongo soki bato musu basala nga mpona zala bango wana yo na matango monenga na matanga te na mona monenga nde na nyefulaki bato batali biloko na late batalaka na se vraiment ebundeli bato ba complexe donc nyama boro na lateki na se taka bamona ona théâtre la banga bato tu bazobanga bona lo pe na kina kanga moko donc merci à Chine Basaoula merci beaucoup pour Makaya donc émission comme vraiment na comme na suka zela kasi na boaka na on se vraiment temps on boaka bato na bala ma fifi donc na peso pe mbote Patrick Wasolwa kibeni Patrick Wasolwa mobala ma fifi na tutula ma fifi bosa pe émission ka non mais zate na ma fifi maman fifi non c'est là aza ya donc ye fifi rose ye magamba nzambe ya loposo makata longo donc ye ko sakana na ete donc so mona biso ba poso boye et puis to kitoko ouais ye siko pesa na âge apparemment pas Makaya pe non na mono joua na au joua rôle la jeune garçon te bon na ba fano bazelaka Makaya ba mono bimi bon ngape atane na bona jeune garçon te na da papa te na ndenge pe no bana théâtre kala wana so zwa pe da rôle nini ya jeune ba pesa ngango pa ma sans souci kala mais na banda pe na ba rôle ba jeune kaka ti na ndefe ya tira banda ba jeune tango bato balongwe masuma bando ko encadrer na ki papa ti yango wana bayibaka nga bayenanga na groupe sans souci bayibio yo moto ya te mashako mutamemanga kuna mashako pe batala pa musala oyo na mwa mbalo oyo batito balongwe siko tokozwa nani ti bayeko yibanga merci beaucoup pour Makaya en tout cas na sepeli vraiment ndenge répondre à l'invitation nanga makasi nakasi bato bayeba kosolola te mais soko moni er mo monenga matata en tout cas olimisanga amoni ba foro bino bosalaka ya kozwa invité obondela ye ya kaoleka neti nga nayebi ke oza moto ya mosala na chaîne wana lubi kotika ngo c'est ça mais siko benga nga ote nazaka na $5 $10 nalinga ablo abongo te pona yamba yo pona transport na yo boybo mais lobi okolongwa na chaîne wana siko ba foro yo salaki yango des problèmes oyoka te kolo chaîne ta mosusu mwasi na lobi longola mwa mwasi wana seke yo bobimaka na ye balongoli yo obi longola mwa mobali wana siko bénéficier ni dituni yo po mona nga apa Makaya penza te pa Makaya osala ba perte osala tam su dichen ozaki onetola oteo nzambe patron nzambe o chaîne na biso boye mais lobi yo te na longola akura abetana na umeli kuna na futaka te okuto longola biso ba monteur ba cameraman on kenda bongo Dieu merci Mayemba misapeli Mayemba na ebite sona ba mambo lokuta Mayemba ne a changé boye 24 patrons Dieu merci Mayemba vraiment pas Makaya Mayemba andoi nae merci beaucoup pour Makaya na ebite so to sili to sien dana yo bato na yo c'est tout déjà
bato na yo un mot pona bango bato balandi tout de partout nga ya koloba mingi eza te mais nazoteya ma chaque jour pa ya Sudiata merci Sudiata la mateya na yo mania ta fona yamba pe fo yamba nako yamba ye fo soko tie fo obligé non nako yamba ye soko alingi kasi soko alingi te donc azoteya nga makasi mais na teti na nga na sakere aventrier moko enfoiré moko boye amemaki nga na bar tomeli masanga bandeko mela masanga ngaya na ndako kwiti sikoyo mwana na nga ya mwasi Consolate zira na ziro omona abimaki aleki na 10 ans au moins petit wa pembe kitoko bo aleki na sima Consolate nalalaka na canapé kwiti na kokate noko siro mafuta na peso mbote siro mafuta na mikili na pio mbote na lala bona tongo mama lupango asiliki ngandeni na zawa na bima na mobali ya mutu te oya si biloko na nga zongisa biloko na nga ya nzotu ngai na kutambula na kubwaka mbasu mwana Consolate ula msabama kwa mama lupango ya quoi maintenant regarde natala boye na buto na taya na kwiti nanga na longola ki bakaliso yaki na singa na ibeka ya Consolate na oya Symphony na sima kwiti joka bakaliso na longola ki ya mama lupango franchement za comédie siko na lobila ki dozongi sango natala boye pona kosimba ngo deuxième fois na ko misu lokola bavunga misu lokola bakoto misu lokola kindenge za bokana pe boye soki ndendi bamuso mingi koma donc nayebi te esekela ye na disons songo na simba ongo tikele kaka opesi ye kaka merci beaucoup pa makaya ntuko seki bayo numéro nanga ya téléphone apesa bino opesa ko bozwa pa na ye merci beaucoup pa makaya bando finga ngai de ofinga te bisu bayaka kana ba conseil nazala nga libandi te tala suki ya mwana ya pembe peza te ezali ya pembe za 8 natanga yango 8 merci beaucoup papa makaya de nous en tout cas Amélie Luzolo na ngai pardon Amélie Luzolo na ngai na peso Amélie Luzolo mbo poza ni pardon Amélie bosana ki Amélie Luzolo bon to sala ka émission ngo kaka to sala Amélie Luzolo ya bana nyonso mbote merci beaucoup ezaki bongo papa makaya donc aza comédien il faut to seka vraiment koyamba papa makaya na kati ya Isaki News Télévision merci na babonné tout bozaki scotché branché na kati ya News Télévision ba bopesaki biso vraiment matoyi bopesaki biso tant quand ndeto ba bo disposaki ba temps na bino vraiment pour na kolanda biso du début jusqu'à la fin zamba pambola bino merci à toi Yaya Moto Francis Moulangi de Bundes merci à Dieu merci Maemba derrière la caméra nda salinga vraiment na zala récit 5 sur 5 na banda kuna bino merci à Thomas Yanfou merci aussi à Babi Mandala Yaya Moto merci à Manda Mandala wana famille na ngaya famille Mandala merci na bino to bato bolinga nga pe na linga bino en tout cas soki nkolo ye swazongi te to kuta na bino prochainement bye